Shalom, shalom, Bana Nzambe. Bienvenue sur le programme Nabiso, Grace of Life Church, service Nabiso. To pamboli Nzambe pona ngolu asale biso na tango oyo. Ya okuta sus pona ko tombola kombo na ye. To kangi miso to bondele pana Nzambe, to tika service na pana Nzambe. Papa, te péchons merci parce que vous allez nous amener malamu. Tout nous se gloire et pas dans de gloire. On a voulu mon yo. Osons Satan, on a son mon abisso. Yo sabison ngolo comme on a mon connaîlo. Puis à beaucoup de bandeko. Dans un programme oyo. Dans un service oyo. Nous avons service sur un beaucoup de papa. Tout le monde doit contrôler un go bandé bantu suka. Como musote tu mwakati nisika oto kombo na Yesu Kristo. Merci mo santa ko sunga biso na programme oyo bantu suka. Merci bandi oyo bali connecter de gloire. To ba ko za connecter papa. To kora ki biso nyonso elongo. To ko tombola kombo na yo. Pe to ko pambola na poko ya lo. Na komo sto bali bongo. Amen. Et nous adorons ensemble on a biso place aux ali. Yembe lo mona biso place oli pambola kombo na Nzambe. Kumisaiza mukolo oyo ya célébration. Yali mukolo oyo ya Father's Day. Et on a profité pour souhaiter Happy Father's Day. Papa nyonso bakolanda biso bakozali. Pena suka toko bonde la paix. Pona papa. Gloire à Jésus. Yemba elongo na biso adore elongo na biso. Na kombo na Yesu Kristo. Alléluia.
korobo santa. Indandala basanta baindo korobo. Karabasete rebeshia. Indandala baindo korobo santa. Ikarabasete kirebe. Prendere baindo korobo santa lava. Kabaraba santa baindo korobo. Papa te péchons merci. Nous tombons le combo na yo zalinzame malamu. Olinzame abikamu. Matorive konsami sa kitoko nzambe. Naboko na biso. Merci na kolo Yesu. Merci na misala ngomba ya Golgotha. Merci na lobiko na so papa. Merci na so limbisa na nzela make Yesu Kristo. Gloire ezongi pa na yo. Kembo ezongi pa na yo. Ozali nzambe malamu. Oli nzambe kitoko. Totomboli kombo no papa. Tu adore kombo na yo. Tu exalte kombo na yo. Tu pamboli kombo na yo. O nzambe na nguya nzambe ya bikamu. Nzambe ya bongwanite. Nzambe azali ndenge mokolo bili bela. Sika topambola na yo. Sika tonetroma na yo. Sika tosangema na yo. Sika te komune pambolama. Komune netroma. Papa merci na bolingo na yo. Mais mpona bolambo nzambe. Yo salaka biso bolambo. Yo sunga biso tango nyonso. Yo ndobakelaka biso. Yo ndeliki na biso. Yanda karaba santa. Mranda raba indo korobo seke. Nenerebe inda karaba sente. Ikorobo santa raba shia. Baba raba indo korobo santa. Endenderebe indo korobo sakaraba. Sanda raba indo korobo sita karaba. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Bana bonde pa ensemble. Tutiki mitembe se pa ensemble. Parce que bonde pa maraba o isa place na mitema na biso. Maraba o changer bo mo na biso. Maraba o changer biso. Na commune ce bonde le bongo. Papa na kombo na Yesu Christ. Te péchons merci parce que vous avez nous amené malam. Nous avons si gloire et pas nous amené en kembo. Merci na tant qui te coupe sur papa. Tu tika na boko no papa, tu netro papa no soko sala. Nza maroba na yo. Tu crois que maroba eko pambola biso. Tika te meter na son zamera mabela malambo, eko zo maroba oyo, eko bota mbuma. Merci na lisinga molimo santo. Ozo kamba biso tango oyo. Na komo yeso kone libongo. Amen. Tu pambolo nzambe pona tango kitoka pesi biso. Pe tu pambolo yo ozo landa biso. Wana zo tango oya kolanda biso. C'est que tu encourages de comment parler dans ma terre, ou dans le programme, ou peut partager vidéo dans le commentaires. Tu veux que les amis Father's Day, les nazo souhaité Father's Day na papa nyonso, place azali na kombo na Yesu Kristo, Happy Father's Day. Tu veux que tu managi ban semaine aussi la pureté du cœur, mais tu conseilles le azali Father's Day, tu t'es quand même pour na papa. Quand pour na papa te, peut-être yo ozana papa te, mais un jour ozala papa. Mais quand on bénéficie de ma terre, on même plan en maman, parce que la pratique, oyo, ils sont tout appliqués en gros. Amen. De te parler si quelques qualités, il y a un parent remarquable, un common father, un papa, ou un remarquable. Un remarquable père. Amen. Papa, azali, parent, ya mobali. Amen. Mon beau Dieu à mobali, il va bengi parents, il va bengi papa. Alléluia. Quand na famille, tu as ma maman, tu peux avoir un papa. Mais tu as après un papa. Il y a robi eko sungape, ba maman, be mutunyo sa kosa papa te a bénéficier na matéa oyo. Diffusion à papa na anglais barabi a male parents. Amen. Un parent masculin. Le papa oza mobali eba bengi parent. Alléluia. Eba bengi papa pardon. Parent oza mobali eba bengi papa libe sangai. Parent oza mobali eba benga ka papa. Père. Amen. Tokena mukana. Elo na biso go yeba. Mutu aza papa na biso sala nzambe. Alors soto nous ala papa malamu ba père malamu. Et c'est une imité nzambe. Tu connais mon canal Ephésiens chapitre 5 verset 1. Et nous avons malamu na matéa oyo eko pambola yo na ngai.
tokoye kula mingi ndeni kozala mobutu pe parent oyo ya malamu parent bazali remarquable parent bazali rare ndeni kozala parent lokola ndeni kozala papa bazali rare père bazali rare kozala père lokola ba père nyonso te mais ozala qualité moko ya malamu ya Nzambe ozala remarquable comme père. Tournons mon Ephésiens chapitre 5 verset 1. Ephésiens chapitre 5 verset 1. Alléluia. Ephésiens chapitre 5 verset 1. Ephésiens chapitre 5 verset 1 Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Comme imitateurs et ensemble, le roi bana o baliba bien-aimé. Nzamba papa na biso. Amukana Jean chapitre 1 verset 12. Nyosoba o nyosoba yambakie o bandimi na kombo na ye ba pesami habilité nguya ya kokoma bana Nzambe. De mokolo oyo yambaki Yesu Kristo comme Seigneur et Sauveur okomaki mwana Nzambe ngapi na komaki mwana Nzambe. Alors balobi awa devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants Dieu bien-aimés. Toali bana Nzambe na papa na biso. Alors pour tous appi papa malamu loka papa na soda malamu esengi na biso to imiter Nzambe. De loka liboso so imiter Nzambe. Mais okoko imiter Nzambe te soko yebi Nzambe wana te. Alléluia. Dans le souvent tu as père moko remarquable, ba père moko ali rare. Tu as ba père le ba père nyo souté, le ba papa nyo sambo ki ote, mais tu as remarquable et sengito imiter Nzambe. Parce que Nzambe azali papa na biso, azali papa o nenga ba papa nyo souté. Ali papa oza malamu, papa po o alinga ka biso. Donc sengi na biso to imiter ye. Mokoko imiter Nzambe te, soko yebi Nzambe wana. Esengi na yo uyeba Nzambe. Bayeba Nzambe na koyamba Yesu comme Seigneur Sauveur na bomona yo. Na ko umela kat na maloba Nzambe. Alléluia. Amen. Donc papa oyo ada papa malamu, papa mo remarquable. Asala ka choix malamu pona ye, mais pona libota ya mobimba. Parce que Nzambe ali papa za malamu, asaki choix malamu pona ngana yo. Aiba ike fois dans la famille, fois dans la famille moko. Parce que les choix, à ceux qui déchouent malam pour famille, on appelle ça malam. Dans Jean chapitre 3, verset 16. Jean chapitre 3, verset 16. Bible de Sobo. Bible verset. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Le Nzamba lingaki mokili apesiki mwana ye moko ote o nyonso akondimela ye akufa te maso bomona seko ezali choix oza masalaki ezali décision azwaki mpona nganto koma bana lelo oyo azwaki décision apaisa Yesu Kristo de loka liboso comme papa soki ozala papa remarquable papa malamu fo ozwa décision mpona yo osala choix malamu mpona yo mpe na famille na yo bachoix oyo tosalaka et affecter la famille na biso. Alléluia. De quoi affecter la famille na ndenge malamu, comme on affecter na ndenge mabe. Et ça dépend de choix aux ça. Donc na mukana na Actes des Apôtres chapitre 16. Actes des Apôtres chapitre 16. Autant verset 30 à 31. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 30 à 31. Et il fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Ah, tu es bien qui, tant au pont national, qui délivre la prison, mais tant on a un miracle, à Jaya, blissement au cadre de la prison, ce que je l'ai au garde à la prison, et quand je suis ma casse, il y a comme une bombe.
Mais pour la science, on comme bon matin. Et ah, tout le Seigneur. N'a pas ni pour la biki sama. Verset 31, pour le binaye. Paul n'a pas Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Abindimira kolo Yesu Kristo, yona liboto mba, boko biki sama. Donc, et c'est un cas où ça la choix, c'est un cas où la décision. Pour les bota yé, na libota mabiki sama, et c'est un cas andimira nzambe. Le choix les bosso comme papa et c'est un sala. Il y a un ndimira kolo Yesu Kristo. Parce que yon ndimi kolo Yesu Kristo, non pas seulement yoko biki sama, mais ça doit être affecté par les bota na yo. Alléluia. Donc, yo la nanga pele par accident, par accident. Ou yamba Yesu Kristo te. Mais na voye biso logo, mo pose la mo boto malamu. Et l'eau al bosso zara concerné pour na libota na yo. Pour na sele libota na yo. Yo yamba Yesu Kristo. Autre le but qu'on a est affecté libota na yo. Tout le monde a garde au géré au yamba ki Yesu. Pe libota mba ezaka affecté pour na sele na ye. Pour na ndengi décision au azwaki, pour un choix au azwaki. Alléluia. Amen. Tout un verset 32. Et il lui annonçait la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Le scopo na Silas bate, maroba nzambe, pe na batnyus ba kat na libota na ndako na mobimba. Verset 33. Et il prit avec lui à 7 heures même de la nuit, il leva l'air il lèvera leur plaie, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, et ça m'a dit il lava leur plaie, pardon. Ma biki samaki, peli bota mubimba, bazaki baptisé. Amen. Donc, choix ou un salaki, et même le biko, quatre na li bota mubimba. Le choix ou so sala, il a reflété les bota yo. Yo oso la choix ou un baye so kiso, continue ko na choix na. Ko tikate ko pere, ko tika yango, ko lembat na fwa na yo. Continue ko ndimela kolo Yesu. Parce que yango zo ko affecté famille na yo. Donc, papa zali remarquable, ali papa oyo asala choix malamu pour la famille na ye. Ibosali papa oyo a imitaka nzambe. Okanza masala choix malamu ko tena Yesu Kristo ko fa course pour tena ndobiki sama. Papa ape a imitaka nzambe, pe asala choix malamu pour la famille na ye. Choix le bossa sala ki ya Yesu Kristo. Mais le but qu'on a est affecté famille na ye. Amen. Donc comme au botti sala choix malamu. Ava osala choix, ava zo décision. Consulter ensemble. Tara décision zo. Ils ont malamu na maroba nzambe, kokonya maroba nzambe. Ils ont tamba de peine na maroba nzambe. Est-ce que les nzamba tindi yo et les orientations muri mo santo. Si vous avez orientation muri mo santo te kozwa décision te kozwa nzela ante. Si maroba nzambe tindi to sala ngo kosala ngote. Parce que décision so kozwa et affecter la famille na biso. Tant que la décision malamu, tout ça va changer malamu. Famille na so va affecter malamu. Tant que ça va changer ma bé, ba décision ma bé. Les familles sont affectées dans les maladies. Si quand les gens ont bénéficié de votre naïo, ils ont bénéficié pour notre naïo mon côté. Ils ont cancer pour notre mon côté, mais cancer pour notre famille. Amen. Pour la bana, et bana au robot. Donc, qu'est-ce que nous avons fait bana au bana au robot? Donc, qu'est-ce que nous avons fait dans Deutéronome chapitre 30? Deutéronome chapitre 30. Verset 19. Deutéronome chapitre 30, verset 19. Bible j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nzamba sabana Israël a ne pas le papa na yo nangalelo oyo. Abilelo o na zuyo témoin contre les colopenacé. Na tcheli bos na yo vie pena kufa. Ben pe malédiction. Mais yo pona. Nzamba ponilo de janga na yo. Abi yo pona vie
po ete yo o vivre na postérité na yo na ba génération na yo na bana bakoko na yo bo vivre tomoni anzamba la ce choix ozo zwa des choses zwa ezali utala ka yo te eta famille mo bezo ta la postérité de ce qu'on poni vie oponi Yesu a se manifeste na bombo na yo pe liboto mobimba pe vie wana nzambe oyo sako pe sa vie abondante et ko affecter yo et ko affecter liboto mobimba dozali desho malamu yo ko pona Yesu ya ko pona nzela nzambe pe zo affecter yo zo affecter liboto mobimba mais si poni Yesu te si na poni mo musu na poni kufa eza malamu te. Alléluia. De choix malamu pona nganto o sengeto sala eli choix oyo ya kopona Yesu Kristo ya kopona vie pona vie enseigner opona Yesu parce que Yesu n'ta na vie Yesu n'ta na bénédiction olingo mona vie na bo mona yo vie kat na famille na yo vie na postérité na yo pona Yesu Kristo tikato opona Yesu Kristo. Gloire à Jésus. Tout en Jean 10:10. Quand aux gens on a Deutéronome 30 à 19. Jean 10:10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, dégorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elles soient dans l'abondance. Abi Moyibi, Satan ayaka, pour ko dérober, égorger, pour détruire. Mais il y a yé, pour te ngano bampate, tout dans la vie, puis tout dans la vie en abondance. Tout dans la abondance. Donc, Deutéronome 30, 19. Zambatie, Libosinabiso, Abiso témoin contre le compétencé, puis Atie Libosinabiso, vie pe koufa, benso pe malédiction, pe tout pour la vie. Ote, ngana yo, to vive na postérité na biso. Donc, opona vie na opona Yesu. So poni Yesu, c'est que oponi vie, et puis so affecté, yo kakate, libota mobile. Gloire à Jésus. So poni Yesu, oponi bénédiction, pe benso na affecté car yote, et ko poste libota mobile. Mais si on peut y sauter, c'est qu'on peut koufa, on peut malédiction, peut affecter la famille. Mais le problème est moi dans l'ensemble. Vous en avez à voir dans le oyo. La déclarer dans la communauté Christ, yo opona vie. Si on a opona vie, et c'est opona vie pour affecter les boutons et affecter les boutons. Et c'est opona Yesu Christ. Dans la communauté Christ. Donc, n'importe quel choix autre salaka, même dans la vie quotidienne à Bissot, avant au soit la choix, avant au soit la décision, kanisa liboso. Bonde l'ensemble. Tanga maruba ensemble. Est maruba ensemble, tindio salango. Avant au soit la action. Action se go opposer. Nzirayon se go zo okende. Liboso fotal. Nzirana ezo bénéfice. Eza volonté ensemble. Eza ensemble tinga nzira oyo. Pour ceux qui ont volé dans Zambé et qui ont bénéficié, ils ont des botons. Mais ceux qui ont volé dans Zambé et qui ont bénéficié, et puis qui ont bénéficié des botons. Peut-être que ce soir, ils ont tout ça dans ma caméra. Ils ont bénéficié de Ngaï. Mais ils ont tala des botons Ngaï. Et ils ont mal à monter. Parce que nous avons tali à monter. Ce que là, dessous ma baie, si nous avons subi les conséquences, ils ont quand même les botons. Alléluia. Même que nous avons une ignorance de son surtout. Tout le temps, nous avons une ignorance. Mais nous avons une mort. Zamba limso na ignorance on appelle to la biso na makina na ye epé a délivrer biso kat na ignorance wana lelo oyo esengi to consulter ensemble kota la erreur na passé te comprendre zamba na sa erreur ne sa tuna kinza meti zamba limso na mama na ye mais lelo oyo avant la décision avant ça les cambo fona consulter ensemble fona limiter les cambo na sala et affecter la génération na ndenga mabe la li ona ko sala et affecter ma génération en andega malam. Alléluia. Et là, oyo, quand na mboka oyo, me partenaire mokile, ba une bazo souffrir na ba conséquences et ma be o ba para ba sala. Ming baza en prison de oyo, pour aller sous parent. Alléluia. Il a se retrouvé na prison pour aller mon bote. Mon dozo qui tente ko vana ndako. Ya ko sunga bana za ba sonken. Mon bote qui en l'air et puis conséquences et ko il pas mal.
ngota kima ke na yazo kipe na yete mais mwana koli na ndenge mwana mote pona moboti amen peut-être yo po ali mwana kola ndenge mwana mote pona era moboti c'est le limisa mais yo pesa tamu o pona Yesu Kristo o Yesu Kristo a restauré susu et pour Yesu susu o zo ba décision malamu o zo ba décision mbota zo ki zo décision malamu po nini o sunga pe la postérité ekoya o pona Yesu na vie na yo pour te postérité na yo koya va affecter et par Yesu amen le choix auto salaka na répéter et affectaka ka bisote et affectaka ma génération zoya ils ont affecté ma prospérité zoya ya monza balobi pona vie pour te yo au vivre pe na postérité na yo pe ma génération na yo et vivre amen déclarer la grâce en Nzambe yo okopona vie pour te au vivre pe postérité na et vivre na commerce Christ amen papa ou a remarquable qualité mosusu papa est remarquable ali papa ou a vision ou a même libota azo commander libota eza na simana na vision na ye azo orienter libota na nzela na Nzambe amen tout le monde a mon canal Genèse chapitre 18 Genèse chapitre 18 je réponds à Abraham Genèse 18 tu vas verset 17 à 19 Genèse 18 17 à 19 Genèse chapitre 18 verset 17 à 19 alors l'Éternel dit cacherai-je Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Verset 19, c'est quoi? Car je l'ai choisi afin qu'il donne à ses fils et à sa maison, après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qui lui a été faites. Aïe, Abraham, tant que trois anges vont visiter et confirmer que Sarah a kobota mwana, puis ange va na mission à kokende koboma Sodome na Gomorrhe, puis va ngo sona Abraham, nzamba es na koboma Abraham, likamwa ngo sala. Abi réseau onzamba bomaki likamwa pa Abraham, te Abraham ayeba nini koleka na mboka Sodome na Gomorrhe. Et allait passer bi awa, verset 19. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel. Donc, Abraham, Nzamba, monaki na motema nake, avait capable de ordonner, banaye, ndako na ma famille naye, ba garder, banzela Nzamba comme Nzamba. Donc, azaki na vision. Nzamba moi qui moto a vision, ndenge na ko malibota naye. Libota yako za sima naye, pe akotalisa libota naye, ndenge ya ko garder maloba na Nzambe, ndenge ya ko sala justice, ko sala justice pour la droit na mokili on. Alléluia. Donc, papa ou ali remarquable, ali papa ou ali vision, ou azo vision azo mema libota naye, na nzela na Nzambe. Azo talisa ba naye, ndenge singi ba garder maloba na Nzambe, ndenge faut attendre la droiture, ndenge faut attendre la justice en Nzambe. Yali moko na qualité ya papa oyo azali remarquable. Papa oyo azali rare. Kozaka luka ba papa nyoso tute. Tika oza remarquable, oza rare. Oza ba qualité oyo oyekole pa na Nzambe. Parce que yo azali imitateur en Nzambe. Ozo imiter Nzambe azali papa na yo. Ozo imiter Nzambe azali papa na yo. Tika ete oza vision comme malibota na yo. Même na kamna Nzambe oza vision, ozo malibota na nzela nini. Kotam sa libota ndenge papa so tambu sa ngote. Yo vision zali ke bana yo. Ola kisomba garder maloba na Nzambe. Ola kisomba tamu na droite, batamu na justice. Baza na sima na yo. Yo faut un rôle modèle pour na bana. Oza exemple pour na bana. Bana ba copier pa na yo.
bana ba mona kozo tanga Bible. Bana ba mona kozo ozo mette maloba nzambe. Bana ba mona ko bengi bango ovandi bo soli quand même abutali nzambe maloba ya vie. Et c'est très important. Alléluia. Il y a une qualité à papa remarquable. Papa oazoko ko protéger les botanaye. Papa oazo laisser les botanaye. Papa oazo soutenir les botanaye. Azo soutenir bango. Azo attend ya ko sona bango. Gloire à Jésus. Il y a une qualité ya papa oazo remarquable. Papa oazo remarquable, papa peut oazo une décision que yena les botanaye ba ko servir nzambe. Ba ko tamula kat na nzambe. Dans le canal Josué chapitre 24. Josué chapitre 24. Verset 15. Josué chapitre 24, verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans les pays lesquels vous habitez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vois que ça va dans Israël. Le binomo pona. Nzambe ni boko servir. Nzambe wa Amoréen, ben nzambe obango servir na mboka na kuna ngamba mai obango vanda. Mais alobi ngai na ndako na ngai to ko servir nzambe. Alléluia. Donc papa o ali remarquable dans la vision o azomema ndako na ye. Tu as un choix o ya sala que ye na bana ye ba ko servir nzambe. Tango zu choix wana, tango zu décision wana, nzambe akosunga na grâce na yo ezala ndenge. De fois la na concerné pour na de bota na yo. Est-ce que yo na de bota bozo servir nzambe? Tam su ya église motika bana ndako. Et ya malamu te. Faut la décision na yo, faut la libonde na yo que yo na de bota bozo servir nzambe. Dimanche nyonso kaka yo te mozi bana boyina nzela nzambe. Ozo sunga bango. Ozo tambu semoni ndamba ese na Abraham nazo ndima ke yo okotamu sabana na nzela ngot. Okotea bango ba toso maloba na ngai. Bazara sala justice batamu na droitier. Alléluia. Donc faut oloba lokola José ngai na libot na ngato ko servir nzambe. Faut la décision, faut la volonté na yo. Faut la souci na yo. Tango za décision za makasi na yo, nzambe akokomplera. Donc papa est remarquable. A papa oazo servir nzambe, non pas kaka ye, mais les botamba. Azo ko influencer les botana ye, ba kotaka na servir nzambe. Ba sala nzambe. Balanda nzambe. Ka okoma passer te, mais ko sala o nyonso, nzamba chakat na baba domba talon nzamba chakat na bango, ba utilizango pour na kamna nzambe. Pour avancement royaume. C'est-à-dire qualité, il y a papa oyo, azali remarquable. Alléluia. Gloire à Jésus. Je vais continuer. Papa oyo azali remarquable. Papa oyo azali rare. Ali papa peut oiseau pouvoir pour entrer en famille. À pouvoir pour la famille. Alléluia. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. Timothée, chapitre 5, verset 8. Timothée, chapitre 5, verset 8. Il veut le bien si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a régné la foi et il est pire qu'un infidèle. Amen. Il faut prendre soin
ya bato ya yete et principalement ya famille na yete babi awanga ni foi azali pire que un fidèle moto o ayamba Yesu Kristo te. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée chapitre 5 verset 8. 1 Timothée 5 8. Moto oyo azo prendre soin ya oya yete ya bana yete babi ya famille na yete ali moto oyo awangani foi kondima bi awangani Yesu bazali plus pire que mopakani. Donc papa oyo azali remarquable ali papa ozo prendre soin ya libota na ye azo prendre soin ya libota na ye spirituellement financièrement na ba niveau nyonso prendre soin na ye libota na ye. Alléluia. Donc faut que soin libota na yo spirituellement zoka tango ya kosuraka na libota na yo pouvoir point na libota na yo mingi ba papa na sa dépense na oya ngai moko mais yo sa dépense na te prendre libota et à malamu. Amen. Le papa est remarquable azo kansa pona libota azo kansa pona famille na ye o nyoso ayi azo comprendre ezali ya famille na ngai ezali libota na ngai kozwaka oya yote kozwaka mbongo ya yote pona yo mais zwango koma pona libota. Alléluia. Amen. Nzamba azo pambola yo pour aller pambola libota pona au pouvoir point sin libota na yo o supporter libota na yo o laisser libota na yo. Alléluia. O protéger libota na yo. Soko sala yango tubarbi ozali plus pire que mon pakano. Ba pakano ko basala ango. Lesu ba basoka soin libota. Basunga bana bango bongo yo monyini. Bongo yo chrétien. Babi fo obana ko pouvoir pour un tien libota na yo. Tant musoko pouvoir c'est un peu sacrifice. Ozo nango retijon pour un tien yo, otijon pour na libota. Obinison pour na libota. Ose se sacrifier pour te libota na malamu, pour te bana baza malamu. Alléluia. Ils ont dit qualité à malamu pour na kozala papa. Ya ko prendre soin ya libota. Ya ko prendre soin ya libota. Na déclarer na comme Yesu Kristo. Na ngulu na Nzambe. Yo nanga komba papa. Tu vas nous prendre soin libota na biso. Peut-être na kala liboso bango kipe penate. Ou te ki charge nyo pa maman. Mais balubi que yo ou prendre soin libota na yo. O jouer rôle ma cascade na libota. Bo jouna yo na bazo pambla yo. Tika ezali pamboli pona pona provision ya libota. O soutenir bana o bazo ko sala. O sunga bango. Gloire à Jésus. Amen. Papa o pas aller remarquable. Ali papa oyo atambra ko banga Nzambe. Pe abondra pona famille na ye. To mona pona Job. Nam konda Job. Job alaki papa wa ki remarquable. Pendant ko tambra ko banga Nzambe. Pe li bota mba elle a affecté pour ntina yango. Ba ampe ko tambra ko banga Nzambe. Amen. On t'a mkana Job chapitre 1. Job chapitre 1. Verset 1. Il y avait dans le pays d'Ur un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit, il craignait Dieu et se détournait du mal. Il a acquis 7 fils et 3 filles. Amen. Le Job qui papa qui est remarquable. Pendant que banga Nzambe, abango tika mabe, abango tambra mabete. Aki moto wa banga Nzambe. De papa wali remarquable. Papa ouazuke imite Nzambe. Ali papa oyo atambulaka nako banga Nzambe. Iko banga Nzambe wana iko affecté libota na ye mobimba. Amen. Ali papa ozo bonda pour libota na ye. Asa ba sacrifice pour libota na. Demoni a Job barbi amanya ko bonda pour libota na ye. Tant so bani ba uta fait ba ozonga azo sacrifier pour Nzambe. Yo fo la papa oyo ozo banga Nzambe et puis ozo ko bondela pour ntina libonda na yo. Ozo intercesseur pour ntina libota na yo mobimba. Ezali qualité malamu ya ko yango comme moboti. Amen. Ezali qualité moko ya malamu ya ko yango comme moboti ya ko banga Nzambe.
ya kobanga Nzambe. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dans autant que sur verset mon kaka, ils ont parlé qualité à papa ali remarquable. Papa oyo abanga Nzambe. Parce que vieux ont vu la point saint mon côté. Avec papa saint banaye, aboyi asala makambo e ko affecter banaye. Même ya zate bana ba affecter par saint. Alléluia. Parce que auto salaka et affecter la génération. Et quoi affecter en dégâts malamu, et quoi affecter en dégâts mabé. Sans ça, ma bémi n'a bien les bandes de temps dans mon sumo, pas dans mon sumo. Et je conseille qu'à yote, et je confie dans les bottes. Au tigre à mon temps, moi, la passe, il y a un bunda bitumba wana, pour te yum to bandaki kamba. Alléluia. Il faut pas couler mon banzambe, pour pas kangro, pas comme que non, dans le coin de Yesu Christ, il y a un tambour à mon oh, papa tambour à l'année. Il y a un sang au papa tambour à l'année. Bakangro. Alléluia. Mais tant que vous avez un banga Nzambe, vous avez un peu héritage, vous avez un bana. Vous avez un copie à ma bépa na yo, l'esprit, vous avez un alanda. Alanda, vous avez un peu de famille, moi, alanda, vous avez exact. Amen. Donc, comme papa, maman, so salaka. So salaka, ma bémi, vous avez un sumo, vous avez un peu de satan, vous avez un peu de na famille, vous avez menacer vie à bana. Mais so salaka, malamu, vous avez un peu de travail. Papa affecter peu vie à bana kat na libota. Alléluia. Déjà très important pour nangana yo papa tout tambula ko banga Nzambe pour te grâce Nzambe opérer kat ta famille pour toi affecter ka bolamu na Nzambe na bomo na biso pe mbana somba. Dans autant Actes apôtres chapitre 10 là pena nini mo malamu otomona awa ya papa oyo azali papa malamu. Actes apôtres chapitre 10 vous allez connaître. Amen. Puis il y avait à Césarée un homme nommé Cornelius, craignait des centeniers dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Oui, il a Cornelius, il a moto oyo, azaki pieux. Azaki moto oyo akobanga abango moto oyo azaki pie azaki moto oyo abanye kobanga Nzambe. Alléluia. Pe ye na libota na ye mobimba. Donc connaît azaki exemple malamu kolanda. Yeba connaît autant wana yeba ina Yesu te. Babi ona kobanga Nzambe. Azaki dévoué. Pe azo banga Nzambe ye na libota mba. Donc kobanga na Nzambe et affecté donc abana linga ko sala mabete. Kobanga Nzambe ça c'est ma ko tika mabe ko sala malamu. Donc ko sala mabete. Abana ko tambola malamu, ko sala malamu pa bato, ko sala wat mabete. Babi yepe na libota ye ndako na mobimba. Ezaka affecté pour na sango. De ozo sala comme papa et ko affecté libota na yo. Souci décision ko banga mabe. Oli ko tambola mabete, oli ko tambola basomi somi ko finga te ko chorate, ko yinate, ko sala mambo na mabete. Mo sepelo tambola bolingo. O tambola ko banga Nzambe mo sala malamu et ko affecté famille na yo. Alléluia. Donc, faut examiner la action na biso. Faut examiner la étamboli na biso awa. Pour te affecter la génération na biso. Comme conséquence de la kinini. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. De mon amigabi. Donc, on est oyo, abango saba aumône mingi pa bato, pa bako bonda tango nyosto. Donc, aki moto oyo, azaki dévoué, aki moto oyo, akobanga Nzambe pe affecter les bottes moto tango akobanga Nzambe les bottes mozo pesa au monde il bazo pesa les bottes mozo pesa pe banako bonda donc viona est affecté qui les bottes mobimba et puis ya mona Nzambe ataki ange pa ye a que n'est pas Pierre pour Pierre a té son malamu ayamba yeso keso alléluia a pendant bengi sa Pierre ananda kuna ye pour tasté son malamu yena les bottes mba pour basuba bekisa alléluia puis à ce qui message en ange a tini mutabenga Pierre a yeka tandaka ya Cornel a teyi bon so malo Nzambe bango nyos ba tonse molimo santo ba bikisa ba zaki baptisé e bandaki ni e bandaka parti à papa saki shwa malamu ya ko banga Nzambe ya ko sala malamu ya ko tika mabe ko tambola malamu pe makamwana e affecté ni famille mba et pe le biko e côté kata famille gloire à Jésus de papa zali remarquable na robi aba Nzambe asala shwa malamu ba shwa asala ka ezaka pona ye mokote
ils apprennent la famille. D'avant ça, les cambo, à Kansaka. Et c'est les cambo oyo. Et qu'on bénéficie de la famille nangai, et qu'on bénéficie de la famille nangai. Les cambo oyo, ils arrivent à l'autre ensemble, dans la direction oyo, bien dans la direction haute. À ce moment-là, il y a qu'on construit ensemble. Par exemple, moto à l'ingata, ça, les cambo, et qu'on affecte la famille, et qu'on affecte la famille, dans le négamabe. Alléluia. Dans le but de recevoir les réalités quatre mokiri oyo. Mais si vous avez construit ensemble, vous avez construit ensemble, ben rete on sala aux allemands qui vont diminuer pour animer toujours le colon ensemble toujours consulter ensemble amen gloire à Jésus moi j'allais qualité pour papa oyo allait remarquable papa oyo aza malamu papa oyo azo imiter ensemble alléluia et papa allait remarquable ali papa oyo atrenaka bana ye atrenaka bana na nzela oyo sengi bakende ali papa oyo avandaka orienté mwana nzela ye ko kende o mwana senga kenda orienté papa wazotala le musu don oyo pa mwana taro za pa mwana plazo ko orienté na nzela zo kende na mukana Proverbe chapitre 22 Proverbe 22 verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Babi instruire. Tant que vous savez traîner, tangisa, tant que vous savez moi, nanzera esengi alanda, que soit comme mon colo, à côté se détourner nanzera mototique nanzera mototique. De papa sont remarquables. Attends, vous savez moi nanzera esenga ken. Ne pas nanzera o yesengi papa linga ken, mais nanzera oyo a découvrir moi nzela na esenga ken yango oyo bazoko orienter. Yango ba papa mina mokili oyo ba découvrir makababa na bango, nem sur talent sport ba tout ça, ba orienter bango na nzela wana. Et puis bana ba comment réussir point papa orienter ken na nzela wana. Donc papa malamu azoko orienter mwana na nzela esenga zokende. Azo tala oyo zali pa ya mwana. Pe ba niko orienter na monyo fo kende bo. Na monyo nzela mwana mo sengo kende. Na monyo eloko za katna ya oyo ken na nzela oyo. Alléluia. Zali qualité papa wali remarquable. Ou orientaka mwana orientaka bana sine za bakende. Mais nyo se le salama so papa zo atanya ko vanda ko sola ko dialoguer ko bondela nzambe pour ko tele famille. Papa zo atanya vanda ya ko sola famille ko sola bana. Mwana yeba ziranye se mwana kende ezate. Alléluia. Mwana yeba ni onzambe a déposé par mwana ezate. De funa examiner après faire mwana. Funa bunda penda ba la kisangai. Na luka elongo na nzambe, conscient famille et puis orienté les mots. Alléluia. Il y a une responsabilité, il y a une comme papa et saint au salango. Nabaza matea oyo, ezo sunganga na yo. Nabaza matea oyo, ezali pambro pona ndeko mo azolanda ngai, place wako uzala. Yo oyo amba Yesu Kristo te, lipospo yamba Yesu Kristo, okoma papa oyo remarquable. Okoma papa oyo imiter nzambe. So yamba Yesu Kristo vanda kana direction wana, eli choix malamu oyo sala. Parce que choix wana ils ont affecté ka yote, ils ont affecté la famille Ezoya. Tant yo ozo asouté etika héritage ka ta famille. Etika héritage. Le auto mo batu bazo servir nzambe. Mais so randi histoire na omonga ke e ute na koko moko akala azamo sanzambe et pe komi likambo oyo ya famille. Ba so zo botama, bazo tamula ko banga nzambe. Parce que mutumo zo ki décision koko moko zo ki décision ote alanda zela wana et puis affecter les botomba na banze ali papa ozo talanga inde yo yonde oko affecter les botomba na choix au sala na choix au dima Yesu Kristo na choix ozo continuer on dima Yesu Kristo na choix ou avo zo décision quand est-ce que non est-ce que décision za mala pour la famille ngai ezama on a pour moi pour na bana ngai chose mala moto tikiam ozo décision oyo et ko affecter les botomba mala ozo décision à vie ya kufate ozo décision à bénédiction malédiction na comment Yesu Kristo papa ozo ko pouvoir pour notre famille na yo ozo taka ba besoin na yo mon côté ozo ka ba programme na yo mon côté que na sombe la ma chère na sala na zo sebo nous surtout wana famille zo bénéficier na yo mon côté et ça qui ton côté vous a papa oyo ozo zo ba décision et zo affecter famille mbongo ozo dépenser
dépasser pour la famille. Ko dépasser pour la yomo soka yomo ka yomo tete. Faut un projet pour la famille na yo. Alléluia. Faut cancer pour la famille na yo. Faut sunga bana. Alléluia. Faut zalano sama pour la famille na yo. Oza papa ou elle est remarquable na communauté Christ. Papa oyo elle est remarquable. Papa oza qualité wana bozambe kat na ye. Ali papa ozo tika héritage pour na bana ye. Oza mukana proverbe. Proverbe to commence na suka matin na biso. Proverbe chapitre 13 verset 22. Proverbe 13 verset 22. Proverbe 13 verset 22. Proverbe 13 verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses des pécheurs sont réservées pour les justes. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Dans cette version anglaise, a good man leaves inheritance for his children. Babi moto waza malamu, yoza malamu parce que Yesu Kristo comme Saint Sauveur avant de kat na yo. Babi moto na atika héritage kuna bana ya bana ye. Alléluia. Yo nanga héritage tsotika kuna bana biso. Héritage tsotika ya malamu za mabe. Zotika Yesu Kristo kat na libota na yo. Est-ce que yamba Yesu Kristo? Est-ce que landaka maloba zambo linga maloba zambe? Parce que yamba Yesu Kristo. Ozo pesa valeur na maloba nzambe. Ozo prioriser oja priorité na yza maloba nzambe. Ozo tika héritage ya malamu kat na famille na yo. Kat na bana yo. Yo koye batini ba oza affecté. Baza affecté o forcé. Yo kasumi peso lingi nzambe wana. Olani nzana nzambe. Ate juita mulaye. Okomone ko affecté libota mubiba. Yo sema tala nzambe. Tala kaka Yesu Kristo. Zara focaliser Yesu Kristo. Komi tumsa mingite. Zara focaliser. Oza ba kotindo sala. Osai pona mwana. Mais yo focaliser na Yesu. Ozo sala wana. Il va affecter parce que on a tiré esprit en Zambé kat na libota. Ba ange va opérer kat na libota. Ba on sala ba changement. Changement no sala sans que yo force yango. Ya marbi a good man leaves inheritance for his children. Zamba lingi yo tika héritage ya malamu pona chamba na. Héritage de boso malamu zali kotika Yesu kat na libota. Kotika bon Zambe. Kotika lobiko. Kotika caractère malamu kat na libota. Yo muko liboso nzema loba nzambe caractère za malamu bana ba yeko la partie la yo ba mona caractère zo ko affecter wo mona bango même tango zato wale keno na yeko minga papa o na za ngolo o izana yeko mi papa marke bere to za mais linga ke ba caractère malamu mo sa mingi o bana ba yeko bana yo izali héritage ozo tikara bana. Alléluia. Héritage zo tikara bana mingi ba ngati wala mbongo mais ozo sale lo o ozo tika bani sule no ozo zonyo sotu ozo leango kaka ba fête mama belebele oko tikela bango ni miso bano canceler no oyo bani ko bomba pona bana yo bani ko save même tant oza ba to save pona génération ya oko tika héritage ya malamu ni mo tika héritage ya bana bango mina mwana bote na zo struggle pendate parce que papa na ye abongo sa pona sa ye yesu papa comme ko la kufa ke atiki pe héritage pa bana baba zo continue ko tonga na héritage ona de comme héritage la famille. Bien sûr, la famille bosse dans la spiritualité Yesu parce que héritage on so o mbongo sans Yesu za ngopamba eza pamba eza tinate. Mais za mozo pamba so bo jeu oyo pour tout ça les pamba pour na bati mususu pe ko faire avancer musa na nzambe. Maloba na nzambe tema. Maloba auto te a sa mbongo mo tema ezate. Alors nzambe za posa pe yo vous allez pamboli pour na avancer maloba na nzambe ekeli boso. Alléluia. Tout nous avons pas moi aujourd'hui, vous attendez pour save pour nous sentir avec les vous pour na libota na yo. Alléluia. Donc on vivre te, on vivre mo ke oyo, au kufi motiki na comme si au kufa le lote, au comme si 100 ans, au kufi motiki héritage te, peut-être tiki yeso te, peut-être tiki loko moko tata compte bancaire mo ke moko zate, ata terrain au tiki te pour na mwana. Pour na bana yo.
ezalaki te kote babi moto malamu atika héritage mpona bana ya bana na ye kanisaka mpona bagénération kovivre ka vie ya lelo oyo te mais vivre mpona bagénération même yo oza su te bagénération ozoya ezobénéficie mpona nsina yo tika komba malamu tika komba malamu parce que kombo eza héritage tika komba malamu parce que kombo ya malamu soki otiki yango mi bana bakobénéficie na kombo wana bakokepa moso balobekena yo oza nani o papa nanga kombo boye bafungoli bango porte place porte ezango kanga bafungoli bataki ate papa oyo asalaki mosala malamu aservaki nzambe apambolaki bagénération tofungola bana o porte mingi bakovivre ndenge wana lelo oyo seulement mpona kombo o papa atindela bango papa asala makambo malamu na mokili kombo wana bazotambola yango ezofungola bango baporte mais so papa asalaki mabe kombo ezokanga bango baporte tabakanya mwana nani o mwana boye tozomona bakonzo ya afrika mingi o mwana papa nasali basali boye ezalaki kitoko te amen tika héritage ya malamu tika yesu kristo kati na famille na yo parce que otika pardon pour les toza na viva lelo oyo un jour to tokomi ba 100 ans totika yesu kati na famille na biso totika lobiko kati na famille na biso totika kombo ya malamu kati na famille na biso tika mpe sona bapamboli na mozwi oyo yango kosakanela yango lelo oyo te kozaka moto akosomba bilamba te kanisa mpo na famille na yo okotikela bango nini okotikela bango nini halleluya okotikela bango nini kotika te batunga to ekoma bakotalaka babiloko mosusu te zwa décision ya kotika mpe tata moke oza bakopambola yo otika mpo ya libota na yo eza très très important parce que ozali mwana nzambe nzambe se apambola yo alleluya dekomi place na suka mateya na biso totoyembi te ya oyo mpo ndeko moko apambola na place ezali mpo papa mo acomprendre nzambe esengi na imite papa na ngai po aza qualité oyo nzambe kati na ngai nzambe atika so héritage ya kitoko maloba na ye yo ozotikela nzambe nini azotika héritage ya maloba na nzambe kati na famille ozotika bonzambe kati na famille est-ce tokotika bonzambe tokotika héritage ya maloba na nzambe kati na famille tokotika yesu wana asala kati na libota na biso so toponela yesu kristo tokotikela yesu kristo mais tozala kokanga na nzambe wana toservir nzambe wana po ete héritage na biso même un jour so tozali te etikala epai na bana alleluya timothée azwaka grâce azwaka héritage etikala epai koko na ya mwasi nalobima te ya oyo mpe mama kokoeplika mpona yo timothée ahéritaki foi euti epai koko na ye je crois bien Eunice be Loïs epe yaki epai ya mama na ye Eunice be Loïs na bosi na bakombo epe yango timothée ahéritaki sika te bana bahérite mamba kitoko epai na biso bahérite yesu oyo tondimela bahérite bonzambe oyo tondimela bahérite mpe bolamu na nzambe osala bomona biso ezalaka mpona nsi na biso moko te tokanga ngo mpona biso moko te tokanisaka mpona nsi na biso moko te mais tokanisa mpona génération ezoya oyo nyonso osala lelo oyo ekoaffecte libota ya biso tolinga makambo tosala malamu totambola bonzambe po te affecte libota ya biso andeka malamu alleluya mpe tozotala ngai oyamba yesu kristo te yango opesa opportunité sika oyo ya koyamba yesu kristo parce que okoki osala kaka makambo oyo soki oyamba yesu kristo na ngolo na nzambe okoki ozala kaka bakalite oyo soki oza na ngolo na nzambe okoki ozala kaka papa mwaki remarquable na nzela ya ngolo na nzambe sa ye soki okosala yango te parce que ye moto asungaka biso ya bisoki ye atongi te azotonga pamba azotonga pamba okoki ozala papa ozobunda nyonso otonga liboto na yo mais sa yesu okotonga yango te na mokana na Psaume 127 tosukela wana please po tobondela na biso tosisa Psaume 127 Psaume 127 totanga verset Psaume 127 si l'Éternel ne bâtit la maison, si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel garde la vie, ceux qui la gardent veillent en vain. Parce que nous avons tongi d'un côté, nous avons en vain à Pamba. Nous avons gardé famille, garder famille, au vérité, nous avons gardé Pamba. Nous avons Pamba au tonga ndako na côté, ceux qui papa a tongi. Et c'est nous tonga longa dans Nzambe. Et c'est nous imiter Nzambe, au linga Nzambe wana, pour tout habiter au tonga Nzambe. Mais ta promesse à lui à Ponabana. Voici les fils sont un héritage de l'Éternel, les fruits des entrailles et une récompense.
donc bana yo bali héritage ko pana nzambe de fo yeba ndeni ya kotonga banko boko la bango nzamba ko sala songolo son pesi epana yo zoka tango ko sona bana yo zoka tango sona katna famille ko sunga banko orienter bango nzela esenga tango sala moto abonde na bana yo ko sala sak na bana nenge bina biso kone abango sala epejo bango sala kedina ba pambola na comme Kristo so ila ni matea ona oyambie Kristo te nani ula na matea ula na priero simananga pote so oyambie Kristo ya ko sala grâce okoma papa ola qualité ya bonzambe ya ko bokola bana namba priere banzambe papa na peso merci ona nkolo Yesu emisala oyo asala kina ngoba kokota na tsianga kolo Yesu na confesser yo comme Seigneur et Sauveur nangai na ndimi na motema mongo mumba kinzamba sekso kio na ba we merci pour ta kolimbisa ngai masumu na ngai nyonso merci kwa makana yo e petola ngai e sokola ngai na ndimi etelo oyo na komi mwana nzambe na botami ya sika kolo Yesu yaka kat na ngai vivre kat na ngai ou na vivre na bonzambe na komona Yesu Kristo bonde la prière ko wana sa prière ko ya ko senga grâce nzambe na bo mona yo mo boti nyos tata mama senga grâce pa nzambe nzambe senga grâce na ko la qualité ya mo boti malamu remarquable papa ali remarquable papa o yazo imiter nzambe papa o yazo linga maloba nzambe papa o yazo pesa valeur na maloba nzambe papa o yazo ala orientation zo orienter bana ye na makambo na nzambe ko tala se bon ndenge se batambola katu ndefwa linga nzambe pesa nga grâce faveur libosa bana tamso esa ko mabayoka nga ibano yoka na nzambe kuna da post na orienter bango na nzambe senga grâce pa na nzambe zaba sunga yo place zali ata papa ta mama senga grâce ba pesa nga grâce pesa nga faveur ne misa bana bato sanga na mabongo na nzela oyo senga batambola aba sunga nga pesa nga sagesse oyeba maloba na yo papa ko to ko bonne panza to bonne panza papa na komo na Yesu Kristo to peso merci nzambe yo pesa ka sagesse pa na bato te sengi yo sagesse nzambe ya kotambusa mabota na biso to tambusa mabota na biso na ndenge yo lingi to tambusa yango to tambusa ngo biso moko te mais nzambe tika to tambusa ngo elongo na yo koso biso ko tonga sa yo tonga to tonga pamba so to garder famille sa yo garder to garder pamba ametika to tonga ba famille so kat na biso o tambusa famille so kat na biso sa biso grâce de pa na bana faveur watu so ba yoka oto so so balanda nzera balamu to tasa bo nzambe bato so balanda yango na kombo na Yesu Kristo abato tondio abato kumisio na grâce na sagesse okopesa biso na kombo na Yesu Kristo bone ba nzambe otika ngai te nazo décision na so la choix ozela malamu te oyo tininga na sala e ko affecter famille na ngai na mabe tango nyoso likanisi ko yela ngai nazo décision malamu te eza li sumite pa na famille na ngai papa kanga ngai arrêter nga na sala mote arrêter nga na sala mote tindika nga nzambe nazo ba décision malamu ite pa na yo ba so malamu ite pa na yo e ko sunga libot na ngabe eza malamu o nyonso ko sake so nga libot na eza malamu papa ko tika ngai te ko tika ngai na zo ngo kanga porte wana na kota porte wana te na kota sima na porte nzambe oyo fongoli be décision oyo o pesi ngai ko eza malamu pona ulibombo nyanga pe libota mba na komona Yesu Kristo bonde panza papa na komona Yesu Kristo bonyolo nzambe papa ko tika biso te to sala ba choix to ba décision ozali ya yote eko baby sa famille na biso eko za lisungi mote na famille na biso papa ko tika biso te na nzela na kanga porte na komona Yesu Kristo arrêter biso stopper biso to sala ba choix na te to ba décision na kombo na Yesu Kristo komba boti papa abato bondelio o pété c'est tout ça va déchouer aller à yo les souiller pour malade pour la famille maintenant pour ce que yo tindika biso to comme na niveau wana yo ko va déchouer ndenge wana e ko sunga mo na biso e ko sunga famille na biso na kombo Yesu Kristo ba tindika biso na grâce na yo ko va déchouer ndenge wana porte ne fungama porte va déchouer be ekanga na kombo Yesu Kristo to ko te va déchouer ma bete to ko te apporte ma bete na kombo Yesu Kristo to ko te apporte ko yo fungoli ba déchouer malamu ko sala malamu na kombo na Yesu Kristo mondeli bongo
Alléluia. Tu as beaucoup de bon de point ça yo. Papa n'a pas moli na pesi gloire pana yo. Woli nzami malam. Mais flan de gonyo salandi matea oyo. Bien ko na matea oyo no sima na papa. Batika de grâce on pesa médaille de gloire. Ya ko kambali bota ne papa na nzela na yo papa na bonzambe nyonso. Na volonté papa na kombo na Yesu Kristo. Sunga ndeko na ngai, sunga frère na ngai na kombo na Yesu Kristo. Sunga biso ba na kombo na Yesu Kristo. Aba ko permettre te toujours ba décision oyo et ko affecter ma famille so ndenga malamu te. Weza bénéfice mo te na famille na biso. O tindi biso toujours ensemble. Ko permettre te papa na grâce non na mara yo. Kanga porte wana o mu so na ko fongola za poto kota. Toujours ba décision ma be et ko affecter ma famille so ndenga ma be. E kanga na kombo na Yesu Kristo. Et quand on a comme les sokis, ma question c'est Satan na mutu na yo. O ali ama lamute. O zo dessus ama lamute. Et ko bebe sa vie na yo. Et ko bebe sa libote na yo. Et ko frema pamboli na nzambe. Et Satan bo mona yo na libote na yo. Na pas meni ma question na comme les sokis. Si quand manje le suwa ma question Kristo. Ma question est sokola et longo ma question na comme les sokis. Na kangi porte zo mo Satan. O asu na vie na yo. Ya wa ma question ma be. Ya ko tindika yo. Ozo ma desho ma be, ozo ma shoma be, na kanyo na kombo le sokiso, na arrêté na kombo le sokiso. Si quand te porte ma kanyo ma lamoya, porte ma desho ma lamoya, e ko affecter li bote na yo, e ko affecter bana bana yo, e ko tika legacy, o tika héritage na malamu, bana bana yo, bana yo, même yo j'attends mo ki boko si santo keyi, mais ça a dû affecter li bote na yo, na kombo le sokiso. Papa to pambro to commission. Pambura mana komo na Yesu Kristo. Zamba bate wana komo na Yesu Kristo. Zamba semra ilungino pana na komo na Yesu Kristo. Apeso grâce na komo na Yesu Kristo. Kimi anzambe na kat na ibota na yo na komo na Yesu Kristo. Zamba préserver yo na ibota mubimba. A préserver na maladie. A na komo na Yesu Kristo. Zara béni na komo na Yesu Kristo. Ndeto bonne bongo. Amen. Amen. Namba za lukumu mutango oto legisi elongo. Kati namba pambula yo zalaki connecté elongo na biso. Na croix que yo pambula na komo na Yesu Kristo. Comme na suka ya programme na biso. Sika ete namba pambula yo pour nous fidèle na programme oyo. Écoutez mon collègue jeudi pour la chambre privée de prière à partir de 19h. Aux gens à terre, je crois que nous avons pambola yo, on a connecté. Nous avons pambola yo. Bye bye. Bye bye.